de compte muta fundenga lobena suka bike non apprécier anga mingi. Oh, alors c'est bon. O apprécier anga mingi mais comme na niveau yo fundanga point. Ah, intoxiqué, ba intoxiqué qui. Ozomona. Tango lobi déjà que o apprécier anga. Mais ce comme na niveau yo fundanga parce que mutu so isa fundi yo. Na o la kisinga pa yake ngano yo likase kata. Ndango kuteza likase te sachet na papier na likase to sangisi. Botumbi en penza. Ozo comprendre. Comme manga la justice, merci beaucoup na maître Armand. Maître Armand. Maître Armando, en tout cas merci beaucoup. Maître Zala. Ayoka bango Sony. Ayoka Sony. Ayoka Sony, esa famille. Bon maman vie yé mon poignet yakate. OK. Parce que tant to mesa na photo yo kani. Au moins te kenta musunga mona na agenda fundanga. Photo a famille te to yebani te to liate. Eza normal ke fundanga. Asalika sentiment. Asalika sentiment. Mais siko de carré ate to kaboni to lubanate. Soko ke fundanga. To otindi batu ba finganga. Musunga na yoka Sony réagir. Utaka par rapport tout ça là ka to mata to kita. Ozomone. En tout cas Fifi mela loba oya. So ka ba meke oya ponga na meka ki kopekisa ye Te kopekisa ya na meka ko pekisa ye mais bini botala ka Fifi mais même bondo pas na ba vérité boye bité. Mbono obela ba kompe ba bumisa mbono makasi mbono ba tsoba ke su maladie. Ba tbo sunga mbondo mbono za combattre. Ko mbondo za na ba matika matière o Fifi oya na mbondo za la nango. Boye bité. Fifi yo ki otuna. Mais mami va venir sunga beso abokata mo audio moko. To clôture na année 2024. Te Fifi, moi je pense que audio pas Fifi exactement mais Fifi il y a pour Fifi sur lobby ton dimela eti. Ton dimela pena Fifi est mon co. Il faut respect à bateau ça quand si maman vient beau fingi poani. C'est ça. Ngambu via memi ka pona bikira tombola star na $1 mo ngambu via memi. Maman vient poani bona ba respect à bateau te. Mais nous bolka ba respecter bino. Hein? Besoin de respect à bateau te pourquoi? Avant bo finga rapé bateau, bo finga ata ba biso to saba ingratitude. Bino saba ingratitude. Bo finga ata biso to saba ingratitude. Mais neti maman vie azana ingratitude, t'es pas belle vie. Moi je pense que so bongo sali ka bo contacter na belle vie. Bon contacter, allez bisi bino so atindi bino se comprendre que va tindi mais so paye pas tindi bino te, botika. Bo créer ba émission mo bo pe ya ki ya mayele. Vous avez wana te ba émission mo ya lolomo bo sala ka po belve o CP na binoté. Hein? Bon respecter maman via. Bon respecter maman via. Muta yebisi mam kongo na ko leka ye moko faut ko respecter. Ezo be mama. Audio bangi mais biso to bimisa ki on. Ba to rasila. Te sama kam. Bon poza ka ba ngai ba ka yebi ngote. Deba audio bimaka ba to ngasila. De fuita. Ndenge fuita. Mais ne viens Thérèse pas dire naté peut-être ma promesse ça peut comme ça. Ezali bon benga ma Thérèse zana sila. Mutu nyo za pemina. Moi entendre ti dina to zana biso bien. Mais na bité to kutra pe kala. Ya disara nga ya bangembo. Te mais na bité te ça c'est comme mangembo te. Comment comme fuite. Est-ce que comme mangembo te? Comment pesi fuite. Donc to yebi soute donc tout ta netinga boy netika kana kawo. Mais na kat au fond na bango parce que batu ba confondre cause mona na nzambe na hypocrite. Ozo comprendre hypocrisie c'est loko est naturel. Tout le monde est hypocrite. Et c'est développé tant muta loba ke na zaka discrète na makamnanga. Discrétion ça fait partie de hypocrisie. Parce que tant on a découvert que dès qu'ara préparer ma voyage à Ibisingaté na celui qui dès qu'ara voyager et c'était que c'est une hypocrisie. Au sein de discrétion mais non bien ngoza hypocrite. Ozo comprendre c'est ça on a le baquet discrétion ça fait partie à hypocrisie ça fait partie aussi à hypocrisie oh comme rasco ma beza hypocrisie débordée dans sens nini ke o sa tamso yo sekina mutu koto yo côté kuno que tamso yo olobi na ya malamu mais côté que bomi mutu wana côté ozo ko ba des fois to bengaka ozo mona mais moi je pense que discrétion ça fait partie à hypocrisie donc si la bisalu azaka vraiment chrétienne. Ça dit, moi je pense que ce tuninga, on a mérité un côté parce que on a porte-parole ici, mais sauf que na comme on a niveau, on a si là comme ça on a graduana. Oh. Au michebongo. Ah comme ça, pour ne que on fout au mais yo quand tu as porte-parole ici là, ça fait partie de la carrière nanga. Ça fait obi ngaito na bandi makamba TV, obi maliboso na sana vie. Na zala porte-parole à Bozi. Ya Bozi. Non, mais non,
Baseri on a vieux bozi azana chanteuse na oyo de cité chanteuse na mo akima na po atika na poto boy na bosani kombo na ye mama Fachi amandoti na biloko chaque samedi week-end pendant le canal dimanche gantia na Marlène ayebi donc Marlène soko à hôtel à Sekaka. Grande ma joie de vous tenir compagnie pendant quelques minutes. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue chez nous. Décarré Bachi à la présentation. Toujours dans le souci de vous servir. Vous suivez cette émission, nous sommes en direct de Kinshasa. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo. Et à la présentation, c'est votre humble serviteur Décaré Bachi. Je vous dis un grand merci pour vos j'aime, pour vos commentaires et surtout quand vous partagez nos vidéos, vous likez, vous laissez des commentaires. Ça nous fait toujours énormément plaisir. Laissez-moi dire un grand merci à l'équipe technique qui est dirigée par celui qu'on appelle Joli Copy. Voilà, celui qui a ciblé les sons, images, cadrage. Merci pour ces très belles images. Au bon moment, je vous dis un grand merci. Merci à tout le monde à la biso. Voilà, mesdames, messieurs, comme vous le remarquez, comme vous le constatez, nous ne sommes pas dans nos plateaux habituels. Nous sommes à l'extérieur de notre plateau. Nous sommes ici. Nous sommes dans la commune de Bandalungu, à Saint-Prince, à Kassavobo, dans la salon de coiffure, à Salon Caroline. Bandal, référence qui est marché. Faites-vous belle. Tissage Kitoko, Mamoutou, tout, accessoires, vous a décidé. Voilà. Mais si je l'ai d'accord avec moi, à Fouélan Caméra, pour dire bonjour et bienvenue à Josmania Malika Maniango. Bonjour Décaré Bachia, bonjour Naba Toutou Borlanda Bisso partout dans le monde, bonjour Naba Maniachou, Maniaker, Nabi que vous êtes belé, au Bossépilar Nabisso, hein? Oui, peut-être. Bon, Naya Kate. Oui, peut-être. Que passa? On vient à Tony. Que passa? Moi, ça m'a donné ma casse, Boli Kambango. Pardon, Badier. En tout cas, merci de bien ce Bolinga Bisso. Merci d'abonner à Bisso, d'abonner à Malika Officiel TV. Vous êtes belé, ça fait longtemps, ça fait un moment. Donc, tout le monde a été, tout sololité. Tout ça, on a calé l'autre fois. La famille est sacrée. Donc, la famille est sacrée. Quand on dit la famille est sacrée, il faut respecter aussi des normes. Oh, c'est que na famille, ceux qui ont un problème, bon, na soukate. Donc, ça la kate que ah, matang na famille, mais ah, na ole qui se ba matière, bon, eleka, bon, sala boité, bon, na soukate. Respect na famille. Tant que na kate famille, faut respecter la famille na biso, parce que tant que tu auras un problème, ba famille na biso de ba télé makabata liboso. Famille télé makela la rapongi te pona ko télé makoluka ko yé ba likamni comme ni moi na biso solution ni to ko pona. Et c'est tout biso bantou. Donc il faut bon la famille sacrée nous apprend une délété. La famille sacrée ils ont la biso tout mundo. Biso to côte ça on na mozindo to côte na likambo. To ba minde ba benga ba cousin, cousine. Na ko za mwana mama leki na benga ka o ndeko nanga. Au frère, na biso to kabolati. Bon ba za discrimination. Même na biso pe batu muindu. Et ça na ba famille muso ya bata muindu, bata discrimination na famille. Au moins avait na cousin, au moins avait na cousin net biso de kola cousin nanga aza yaya nanga aza leki nanga voilà cousine nanga aza yaya nanga donc jamais c'est rare oyo kakena représenter mutu ke oh cousine nanga te parce que quand la cousine na cousin biso sauti na libuma mutu moko donc na koko moko donc tant koko benga ba koko na biso tout au se retrouver ya quoi monto benga cousin cousine donc ça dit biso so bana pa ya koko moko donc ngai cousin cousine pas ngeza kate ma sœur mon frère yaya nanga leki nanga voilà vous comprenez donc c'est un peu ça merci na ba tunio so au besoin ko continuer vraiment ko s'abonner na moni bo stopper moi mke bo s'abonner vraiment ba maniachou les abakouk ba tunio so ba dinga malika mane nebi ko c'est belé bo s'abonner tout ça dans salon Caroline place oyo malika mania zora sala soin na ya suki place oyo malika mania ba fantaisie na lata kana zora awa je pense que bon mon na liboso na biso soki joli ozo la biso na bi que a déjà ba client bazara déjà satisfait hein satisfait bazara déjà satisfait donc sous bon moni ba fantaisie nyoso e vandia wa a kutu so na ye na comme na mbara de choix ba alliance donc o eza ba alliance ya ba garantie à longue durée kasi so moni excité o nous ko so mo tenda ko déjà o bombaka parce que loko so ke excité mutu te se ko komi mutu nyama se ko komi mutu nyama donc ba idée oh mais faut et puis ezaka pona la tite atanga no to utina ki célibataire so moi muninga mo abali faut que ça et puis so pe idée to utina célibataire tinanga na yuti to utina ki célibataire mais ngana tika yo lelo na za place no so faut te ya o te ya mafomo na ka lens na misu déjà nga mono na mo te yo exemple suivant na exemple
Donc voilà, nous sommes chez Caroline, nous sommes constaté ba sac bilambeza, ba fantaisie ezali, je leur illustrer biso awa après émission, ba sac vraiment ya canon côté ba fête donc ba original pour ce Nathalie pena ba qualité ba sac eza awa. En tout cas na mona on a zandouté pas déjà désolé pour zandouté eza le monde à côté raté. Donc voilà quoi, on a besoin ça souki na ye, on a besoin ya ko ba bongisa bana souki ba sokola bana souki ko kanga ko tresser ko planter ko tisser de tolobaka. En tout cas chez Caroline, tout ça juste na salon na Chibangu juste en diagonale ya Kin marché na entrée à Wendiabaluba et merci beaucoup Nayo, merci na batenu so baninga Malika Mania. Voilà, merci à Josmania Malika, merci à Jolie, Oza Sima Caméra. Avant d'abord de commencer, laissez-nous souhaiter un heureux anniversaire à tout Babotama Lelo. Joyeux anniversaire à vous, que du bonheur, longévité, prospérité soit votre histoire, que vous prospérez à tous égards. Nos sincères condoléances le plus attristés dans ma famille, tout Baza éprouvé, donc soit être cher Nabaron, nous sommes de cœur avec vous. Voilà, opération Tombola Star Nayo, opération Tombola Star Nayo, jour pour jour, lentement sûrement. Mois de novembre, moi aussi la Bissau la créera chaîne Naye, na combo ya SB. Bientôt ça sera 5 ans d'anniversaire. Josmania Malika, bah impression déjà na 5 ans d'anniversaire à Bissau. En tout cas, je dis un grand merci na Babakou qui n'y a pas pour organisation Oyo. En tout cas, au moninga na lobarakoza être star. Être star et le mot boé et mon na misu. Vous comprenez? Cause la star est le côté Oyo que omi benga na star mais tout le monde on a ba activité. Cause la star et mon na misu. En tout cas, les Abakou qui n'y a sur le monde entier, je dis un grand merci à vous. Merci na bino nyonso. Merci beaucoup à Maman Zozona End. Maman Zozona End, Maman Moko Linga Buzo Bate. Maman Zozona End, merci na yo, merci beaucoup na bino nyonso. O bozaki na Malika Mania de cœur, de loin, de près. En tout cas, merci beaucoup na bino nyonso. Babakou o boza partout. Tombola Star na yo avec $1, $2, $5, $10. Balobi pe pour na biso ba youtubeuse. Tozalaka wana te pour na tozwaka loboko ezopesa biso pe photo zongisaka. Tozalaka wana te pour c'est la jour à organisation to kende to lia to mela. Te. Est-ce que organisation ko zala pa nous nous mapé le mozo lumbate. Te ate lumbite mais po lumba faut yo poza na kati. Siko po yo za na kati esenga. Yo kozela kati. Kozela kati ke baba ku ki ba batia mbongo. Yo pe po na yo ata Tombola Star na ozangi $1 te. Ozangi $2 to tinda ete po so tinda ete to yo ko tinda pa nani. C'est pas maman international. Ah ozamta lokuta maman ngaya ko loba na TV. Tombola Star na yo $1 $2 si réellement attends d'ailleurs lobela si la bolinga pe si la ndenga solo bo considérer ka épée Tombola Star on a $1 $2 $3 $4 $5 $10 $100 $50 ça dépend ndengo zo la pe ça dépend ndengo lingela la star na yo ata $1000 to Tombola Star na biso si la bisalo to tika ba distraction to tika ba futurité to comme na moment ya organisation ya Tombola Star na yo donc voilà. Mais Josmania Malika Tombola Star non c'est opération Tombola Star non le peut dominer 5 jours pour jour 5 ans bibi aux Angola au bota mwana aux Angola aux ala ya aux ala maman aux a une mère tout le monde en a 5 ans mwana à botamaka à vandaka nguluma katambola le loko mona 5 ans ici la bisal so ngopé ça ma merci opé ça remerciement mimi rose pe banani ça pas ba fanatique tout ça na bato ba cha ba prince tabango topé ba longwa topé 5 zaka on est assis là topé ça bato nyonso pe baza na kati ya likambongo. Bon, on est ce que comme idée ya si la yemoko. On est comme idée ya si la yemoko parce que tout le monde a coûté bateau. Si la pas dans ba place au pas tiens ba prendre la chaîne à bateau. Même kolo ba chaîne ya bateau ne bota maka. Tout le monde a ba remerciement ya bo ba sala pour na si la té. Mais tout le monde a ba rappeler ka si la ndeni ba fongo de si la chaîne. Vous comprenez? Mais ba rappeler ka ba bien fait au ba sala si la. Mais si la peut tout le monde a ba prendre au pas la ba chaîne. Mais tant que humain, tant que bananza tant qu'il y a humanisme, moi je souhaiterais que si la bisalo, mon collègue, moi n'en ko botama, mon collègue 5 ans n'en ko kokisama. Moi je pense que Azan a droit à remercier bateau, batia ba prendre, to bateau ba pesaka likanisi, to bateau ba rappeler ka epe bolamo. Parce que mon ina vie, ngana lobaka déclaré na vie soto yebaka, que lo comme c'est comme un rappel pour toi comme un chantage, mais to senga soutien pas batouté. Donc ngai ba chantage be na zo pour na bateau ba kabila nga fufu kwa nga lipa
pas et teyanga chantage on teyanga na comment na difficulté au senga aide pas bateau pour na senga aide faut examiner Caroline ikwa pour akabelanga beta lisolo te depuis to yebana bana banda okabelanga non na yoka pesa kenda obeta lisolo te kenda osela matalana te ko kabaya malamu eza o pesi muto ke beta lisolo te ozo comprendre ko sunga ya malamu eza eloko oyo osaleli mutu ça puto ke ko sela ngo chantage ndeto benga ngo ko sunga ya malamu o sunga sans idée que retour eza ozo sunga sans idée que retour eza et na bato belé ba sunga bato lelo ba koma ba sela mo ba ingratitude mais bato ba kangaka minoko ba vanda ye moko kana mutu wana ndayibi ke nga na sunga mutu oyo ozo comprendre malgré mutu aseli ingratitude mais nga moka ni na reconnaître que na sunga ye malgré aseli ingratitude mais lelo to koma kama mutu soka pesa mutu mai il faut y na réseaux sociaux soki mutu akabela bongo bato ba kabela bato sans réseaux sociaux ezala donc ko se plaindre pas wanani exact ko leka leka na réseaux sociaux ko belela ka bolamu nzoto pasi ozo comprendre ngai de carré na regretaka na vie nanga mais nakoki ko azar ezakate voilà nakoki pe ko contredire nzambe te parce que nzambe alekisaka biso na banzela moko boye po lobby tozala exemple pour na bato donc biso toza ba panneau publicitaire ya nzambe nzambe atala biso na ba difficulté po lobby tozala ba exemple na ba lisolo tokobeta po na bato ozo comprendre mais po na bato nyonso basunga biso biso tokobosa na ba aide wana te de bien fait n'a jamais été oublié tokobosa na yango te voilà pe tokowanga na yango te neti nga na lobaka bien fait ya mutu moko te na otikala kowanga nango tant que je suis en vie attends aux en bon terme te tous en bon terme te na siko tous en bon terme te na wanga ni po elongwe histoire elongwe histoire ba changer yango te ozo comprendre des carrés histoire ba changer yango te donc nga na oyebisa si les aka parenthèse to fongola ki parce que babilo kongo esala mwa ils ont à moi mingi faut le bila voilà mingi si là aza chrétien na mwana nzambe na loba bongo parce que nga na kuta na sila na église ta so kuta mon comme ça na bengo de carré to ke na bunda to za bunda 21 na prière donc na bengo taka pona jour moko na biso yaka tokende tokovanda pe toluki place ici uso toke avant to mwa ndesila okota siko yo sala sambla donc to sambela fungola ka lisu na misuka otande sila sambela ka oloba sila osa liboma tala na mona sila pe sambela na bi oyo osa théâtre kama kamba sala na ba film ndakenda osambela azosote ola na se don na bi oyo na bi te muto liboma na nzambe to nde bachache pa chango na se oh non yebisa oti non yebisa yo oso comprendre si les amours na nzambe na betaka secteur na parce que na monaka toi na bato be ba benga ba na nzambe mais na kat au fond na bango parce que bato ba confondre à cause amona na nzambe na hypocrite oso comprendre hypocrisie c'est loko est naturel tout le monde est hypocrite et c'est développé tant muta loba ke na zaka discrète na makamnanga discrétion ça fait partie de hypocrisie parce que tant on a découvert que dès qu'on a préparé un voyage à Ibisingate na celui qui a dès qu'on a voyagé et c'était que c'est une hypocrisie au sein de discrétion mais non bien en cause hypocrite c'est ça on a le bac discrétion ça fait partie de hypocrisie ça fait partie aussi de hypocrisie oh comme rasco ma beza hypocrisie débordée dans sens nini ke au ça tamso yo sekina mutu koto yo côté kuno que tamso yo olobi na ya malamu mais côté que bomi mutu wana côté que des fois de to bengaka ozomona mais moi je pense que discrétion ça fait partie de hypocrisie donc si la bisalu azaka vraiment chrétienne. C'est-à-dire, moi je pense que question tout ninga n'a mérité en côté parce que n'a porte-parole ici mais sauf que na comme on a niveau na si la comme ça na graduana. Oh. Omi chabongo. Ah comme ça pour ne que na futanga oh mais yo kati ko za porte-parole ici là ça fait partie de la carrière nanga. Ça fait obi ngaito na bandi makamba TV obi maliboso na sana vie. Nazala porte-parole à Bozi. Ya Bozi. Non cause mais non cause Parce on a vieux Bozi azana chanteuse na oyo des cité. Chanteuse na mo akima na atika na poto boy. Na bosa ni kombo na ye. Mama Fachi amandoti na biloko chaque samedi week-end pendant le canal dimanche gantia na Marlène ayebi. Marlène soko à hôtel à Sekaka. Ozo comprendre.
Et ça fait partie de la vie, de la courage, on a ça dans la vie. Na sala nyonso na vie. Donc déjà oh teka ma desu, na teka malewa, na sala nyonso. Yo fi ba luka ngo Vi ba luka ngo de to luka nzambe de ba luka vie. Merci la femme ta nzambe ba le la penza. Ozo comprendre ça dit que taka mutu kutu na uta ko za porter parole à Bozi. Bon pour na ko ma porter parole ici là. Ça fait partie à Karina parce que du solo non beto ma porte-parole à Bozi et ça carton c'est on nga zaka azalaka journaliste na Mirador pour malin ton azalaka journaliste na Mirador na kenda kotiki na émission na zaki courage les kaki ba musicien ba mona nga kasu o ndenge on le kana TV loba na mona nga on le kate malin pas bamba nga kaka au porte-parole puis Bozi allez na ziongo pe na lati na koma pe dimanche nga wana na l'équipe émission programme ya vie Bozi vous comprenez donc si là ce que l'on a bien porte-parole, ça fait partie de la carrière en Anga. Il y a Moussa Nanga, l'objet de Nazara qui porte-parole. Il y a un moment si la dame tombe, si la richesse. Ce que l'on a porte-parole, il y a un foot, il y a un musicien, il y a un foot, il y a un directeur, il y a un orchestre. Si là, on a un manager, on a un salaire. Vous comprenez? Donc, moi je pense que si là, dans 5 ans, à se préparer à conséquence yé mo ka ibi nini o ko sala pe ba bakuka ce moment ba ibi nini o bazo préparer pour na cadeau ya star na bango parce que si la star si la ninga za on a place à Zali faut sentir que star hasard vous comprenez voilà tout ce qu'on a pété donc je dirais que ba bakuka tout opération tombola star na yo balobi otindi $1 otindi montagne so za lango otindi ba bakuka karate na ba youtubers beta c'était ba youtubers botia ba $1 ba $2 ba $5 oui. Oh, il y a des gens qui ont intérêt à biso nyo ça muto to lobela ka to tombola ye. Bon to tombola star na biso nyo ça voilà. Ba $2 ba $3 muto so yebi ki alinga si la uzala bakukte mais le ko linga ka richesse mboka no za SB la maman de Zabakouk au PC $1 no sali capture otindi au sala vrai kitoko par rapport. Voilà. Juste Manya Malika, ça fait un bon bout de temps, tu te fais plus voir à les réseaux sociaux. On a voice moto du moto so no ben nga de carré dans matin na ke prouver boni par matin de kindeni on qui cause absence na yo. Matin l'équipe bien et l'équipe bien vraiment na Mawanzambe na ngolo nzambe ça va aller. Na période quand on a un début na bande qui la famille sacrée tant to fait la bande qu'on a biso na kata libota il faut to respecter ba am na bango. Donc na koka ko zate que grand frère na ngaza na mort kinga na yaka ba émission na lati kitoko na tie suki na ina ça l'émission dans la famille sacrée parce que toi tu auras ba problème ba famille na biso ba télé makapo na ya ko côté la biso pe ko bundela biso pour même ba famille na biso na ba bundela biso même na ba monde spirituel les campagnes zabo et peno moni pena que tata moi ça télémi maman ko ta télémi no ko télémi na ndenge ya wana penza donc on a respecté la famille nanga. Voilà par rapport à les réseaux sociaux autrement qui la vidéo mon chaîne ta chaîne mais pour en plus de détails ba toba qui mania absence dans les réseaux sociaux qui passe ba kanga kio vous qui interpellé na justice congolaise mais faut tout comment tout dans mozindo likama mais toba ato devrait mettre côté moi mon vite fait de la bande carrière de bande de lobby que bande pas Bozi si comme le logo comme porte-parole la bisalo est-ce que c'est pas interpellé la justice to peut donc côté déjà on va les kamba porte-parole si la bisalo non na sali ko et ça soué non senga d'ailleurs quand on senga si la zonga musala non senga si la zonga musala officialisé na vous apporter parole à Bozi si comme na niveau est-ce qu'elle le peut trop qui peut-être c'est pas kanga ou sur côté de la justice te nante non na kota te parce que na saka musala nga bien omoni musala oyo ce que za musala ya ba valeur il faut to respecter ngo comment il pas interpellé dans la justice par hasard na banda musala banda ko apporter parole à Bozi si lelo okomi asi la bisalo numéro 1 bato maboke bon déjà ngai ko interpeller ngai to ko kanga to ko kota kasho non déjà na sala ngo te parce que de 1 na kola na nakola mutu ya bitumba te nakola mutu ya biswana swana te en fait nakola problématique d'été ozomona nakola problématique té nakola na famille moko parce que moi je dis que famille na nga eza famille chrétien et puis nzamba yo sala nga pena grâce ka kuta singa suna mobali mo aza chrétien malgré nde toza boy na vie okokuta na mobali aza chrétien mais mobali pa ko boya nga te pona ba comportement na nga to ki fofol na nga ozomona mobali na ki fofol na nga ko orienter nga kaka par rapport à ki fofol na nga ozomona donc déjà ko be ko kanga ngai
to kokota kasho to te déjà nanu déjà ekomenanga nanu te parce que na lobi te que par rapport à ba raison na pesi que na kola ko so na teni te parce que za ba te be ba na kasho ezaka te ba kota po ba swana ka to po ba yiba ka te ba innocent po ba ze belé ozomona donc occasion wana non na kuta na ngoti nanu yena ngati c'est ma toute première fois mais le comment on appelle Moussalo Baniko Sala, tout le monde va interpeller que la justice et que Zongi, Babi Olali 2 jours, une semaine, Babakou Basundolio, Mouto, le Bélarassi, la mission la négligée, Erwana, que le Kwana comment t'as digéré Kamo. Déjà Koyoka, au moins les ont dit to baloba qui parce que baloba qui on a toyebi bangoti. Voilà. Vous comprenez? Toyebi baloba qui on a te baloba qui on a déjà ngana considérer ngoti. Ozomona donc on peut batu bakenda kotala bato baloba kawana il faut batu na bango ba preuve parce que ce qui ngana on loba likambo pona décarré il faut naza na ba preuve nanga na yebi que ton on loba ke décarré bakanga ki ça 5 jours naza na vidéo ya premier jour ya deuxième jour ya troisième jour ya quatrième jour na cinquième jour au décarré avant daki na kati ya kasho ozomona donc batu baloba ka batu belé omoni biso toza ba source inspiration ya batu belé. On se comprend. Biso toza ba source inspiration ya bato belé na ndenge ya normalité boy po azwa caméra na atia asa les missions na ye son que atanga a chrétien mutu. Ko chrétien mutu dans le sens que alobela nga malika te parce que nga malika na lobela ka ba comédien. Ce qui na lobela ba comédien, ba journaliste na lobela ke za ba journaliste na yebike o ba na drame moko nanga. On se comprend. O ba na même drame nanga. Mais ce qui mutu azana se drame nanga, azana drame nanga te. Et c'est impossible na lobela ba c'est normal to lobela ba musicien to lobela bango so yebi ko za star o mi benga ke na star no lobelo kaka o linga to ko lobelo kaka so ko moni ke to lobela o te mi boma mi kundane to tiki parce que ba luambo ba nani ba kenda ba madilu ba kenda jusqu'aujourd'hui ba songa na ba miniature bandi mabo beta ka ba chef d'œuvre ba ko lakisa ke muto aza star ato kenda ça fait 10 à 20 ans ba beti masikini ba kombo na bango la mukaka ozomona abeti masiki na ute ko zonga ba miniature tant papu na biso fali pupa to ba kazongi abeti ba mambare na et tout bobe ba bandi ko zongi sa biso abeti masiki ni mutabeta ba reina et pour dire quoi tant que za star ça dit kombo na yo kufa kate ato kufa kenda après 25 ans ba ko zongi sa ba kombo na yo donc voilà. Ceux qui battent babi qui ont 5 jours dans cachot, dans ça qui 20 jours dans cachot, dans ça qui 10 jours dans cachot, ça n'engage que eux. Mon tout ce qui est qu'on fait dans les bases au cours ça n'est pas koloba. Bien beaucoup ça bon na koyoka c'est tout. Vous comprenez? Mon tout à ça l'émission n'est pas quoi ça battu. Biso to pe qui sendeni, to ko interdit yé comment. Vous mona. Ceux qui déjà battu ba message na via ko kosa le kuta. Ninge pe ba ya kaka ne ba kosa na 5 jours na cachot ne ba kosa la sila makambo. Si ko ngana osani. Muto kwa sila ba kosa. Soko muto kwa sila ba kosa makambo. Ba si ko nga. Ozo comprendre. Donc et le quoi makasi ça. Mais tout ba mania ko lobela le si la peut-être porter au préjudice na ba ya ni ba yemne si to ba bato za même promotion na si la peut-être ba analyse au ça là pour na si la peut-être dérangera bango to ko ba pe bon on peut dire en quelque sorte comme ça. Ceux qui ont dérangé parce que baza ba hypocrite. Nga malika na lobela bato belé. Peut-être chose ça là les gens dérangera bango. Na lobela bato belé. Na lobela bato ebelé. Bato ando lobela babane ko benga o to yaka na volonté na o to pe sila benga o to yaka na volonté na. Mais to yaka na point non non. To za ba bénévole. Ngango bénévole. To ba bénévolant. To yaka ko lobela bango parce que baba star mboka na biso. Vous comprenez? Baza star. Pourquoi pas na vanda abona lobela pe peut-être na lobela pe muchopi. Le be mission na ngana tibo na bi le no lobela ka muchopi bandeti. Ndeto muchopi. Ndeto lobela ka sila du début à la fin ndeto lobela ba belle vie ba pechanga. Pour ni lobela muchopi te. Parce que muchopi ana drame te. Vous comprenez? Muchopi ana drame te. To lobela ka sila. Parce que baza. On doit se les dire. On doit se les dire. Faut tout le baba vérité. Vous mona. Ça dit que lobela si là, les années pe na lobela ka lelo na lobela ka Belleville, lobi na lobela pechanga, lobi pe na lelo pe na lobela si là, lobi pe na lobela dina, na lobi pe na lobela to loba kaka parce que bazali. Et on peut même pas prendre belé même ça la justice au côté en côté au côté na lobela ka si là. Moi c'est peut-être ça peut chaud malade. Bon, la justice pour na lobela si là. Pour na lobela si là. Pour ceux qui na kena justice pour na lobela si là, c'est que na donc justice chaque mois. Pour na tu ko lobela si là parce que ba même na justice.
moto akoki komema na justice par sentiment, moto akoki komema na justice par entourage, moto akoki komema na justice parce que balobi, parce que encourager, mais ça pourtant yo moko o se rendre compte que likambo non memela moto na justice. Est-ce que ça likambo a mérité de memela na justice? Parce que ce que ça likambo o to méritaka, ya mema biso ba justice, c'est que biso peut to mema bato na justice chaque jour. To vanda raboye au moins ba tindelo ba vidéo parce que ngana peki sa bato. Place au monde surtout bato balobi la belle vie ba finginga bo tinda raté. Parce que belé balobi la belle vie ngana yebi belle vie koleka bango. Vous comprenez? C'est pas ça l'amour de la presse. Parce que la yebi belle vie koleka bango. Ah, loin c'est qui? Ça dit bato belé balobi la belle vie sur ba finginga na pesa bato interview bo tinda. Bien voilà que bon ni que non tout là ça va que se soulager. Vous comprenez? Jérémy Lobango, ngai na bande ko soki ba moura ba yeba ko benga na kati ya bureau bima bango ba kota ba bien ko dit ça va ba toilette mais bon on bouger hein vous avez mal likolo à l'époque bouger ndenge bato ba yele lo ba bouger botika koti likolo vous comprenez pas kaka eza nini eza ki diale loté eza ki parents na biso e bande ko sala loko mongo bonheur PC to bande o PC pe to bande o loba après kirindi capé et puis na loba que déjà au moins une belle vie tu le lo Alibala na yo belle famille papa paradis qui peut-être inquiet pourquoi pas peut-être na autorisant ça la belle émission mais combien ko kangisa pe bongo est-ce qu'elle dérangeait qui est to pe inquiétude ya mobile nanga ezaki au moins que moi sinanga finga te OK pourquoi ba porter plainte OK inquiétude na ye ezaki yango wana. Parce que baya koti kelanga convocation na 6 heures. Je crois 6 heures ou 7 heures. Sentinelle mutamata qui na convocation. Après si papa paradis, ils arrivent à 6 heures je crois. Vous avez étonné convocation où tu vas? Oui, tout ça qui est étonné. Pour na yebi nanga te. Bal perdu on a beta ki wapi. Bordi on a tout les côté nini. Na komi ko raisonner ba goche sei. Na lota na butu moko na ndoto moko na lota ba te belé. Nazo yeba te nani yake ko porter nga plainte. Na lota ba to en désordre na yebisa. Ça na plainte ça là. Plainte ka moko na mena lote na ngo bilonge belé na ndoto moko. Pas konti. Na lota ba goche sei na lota tala batu na lota. Nabi mais qu'est pas ça problème mes amis donc on comédien l'autre battu ba comédien na lota mukimo bimba ba comédien ba yaya mwindwe ba na lota boy baby na lota na baby na bejubuke na lota na ba Gomez na loti tala batu na kata plainte ka convocation mon comme na lota ba continue ndoto oh na Gomez ani ati ndoto na loti batu surtout ki na comment na ko lota bato miso na loti ba ine be hélicoptère ba okita pe bakanga hélicoptère sur le makambo hélicoptère kiti pe na bu ba bendo abi bazo kita balanda bakanga oh qu'est pas ça non pe na ke ko se présenter te oh hélicoptère kiti penza ba yeba kita bakanga dala bato na loti ngabi Ngabido dans ces cas, na benga avocat, na ngane na benga ki avocat. Avocat il faut ake ko se présenter, na benga tende ko découvrir muto afunda kinga. Et puis voilà, tous en cas toi na démocratie, tous en époque il y a Fatih Beton. Il faut toi bana mtu na biso, tous en toi na justice va indien, toi na justice va libanais. Toi na justice il y a Fatih Beton. Toi en époque il y a papa Costa Mutamba. Vous comprenez? Toi en époque il y a papa Costa Mutamba. Nenge toza boye, to mona ki papa Costa Mutamba kende ko libérer bato na prison. Bato be bande ko se poser ba question. Nenge ni Costa Mutamba ke libérer bato, nenge ko comprendre. Costa Mutamba kende ko libérer bato po e ko mona ke bato be ba kende ba prison. Tam supo azanga ka mbongo. Ba mapa bango, ba fina bango neti ngai, soi-disant. Ba pese mbongo po ba mapenga da triqueur ba triquer nga na kota ba kasho ba sali mete ma to na justice ba imilenga te mo tozaki na justice ya papa Constant Mutamba. En tout cas merci beaucoup na magistrat wana oyo avant de service na confrontation asaki musala na comme il faut musala sala mai kitoko alobi non toza na époque to na démocratie faut toyoka o toyoka pe oyo parce ma beza en fait
ezaki eloko moko boye banal accusation moko banal en fait omoni trop banal trop nul trop banal ezaki trop nul mais tellement bakanisaki ke toaka na justice ya oyo ya kala soki ata moto asali mabe ndenge bakomisa biso bato ya pasi ndenge bakomisa biso ke so tofundi bango bakozala na mbongo te bakozala na eloko te ntango mosusu bakozanga mbongo ya bakotia ye na kasho yango nayebi biso nazongi na bi tocomprendre ke constat mutamba bimisa ye bato na prison parce que yebi ke ebele bakende baprison mpo bazanga bambongo bazalaka baganye baprocès me bazanga mbongo ya koluka ndeni ya kosala mpo ta mosusu baliba sala ya kite mais peut-être malgré tout peut-être otomenoka ozunoka nde baber nde balobaka po tomona bato mosusu mpe bayabe bafingela bayaya mikolo bato tomona basorti médiatique ebele bima baporte bango plainte mais komona kaka tourno momo kaka sorti médiatique eza libabe te eza mpe nini te eza kaka moto soki alingi asalelaki motema mabe akosalelaki motema mabe parce que bato ebele yango moni bato ebele balobaki malika afinga motu te malika asa motu te ngai problème na ngai eza soki oza na compte à rendre na ngai luka ngai bon d'une manière lokola soki omoni koza numéro na nga te ya koluka nga ça va kende ka na justice toyebaka na justice ke soki ngai pena réellement likambo oke fundela ngai ezaki yango to eza yango te parce que à la fin de compte ezaki compréhension ezaki compréhension oyo nga na lobi yo ke lobe oyo nga na lobaki te ozomona alors yango nalobi justice na biso eza ya balibanais te mpo même balibanais bakimi na liba kuna bitumba guerre bango na baozonga Kinshasa ozo comprendre donc c'était bien passé nde nauti oloba kaka toyebaka ndeni ya kose comporter soki oza na raison ozala na raison justice eza lisusu te ke wana raison mais mpo ozangi mbongo bazwa batia na kasho te ozo comprendre justice eza mpe su te ke mpo yo oza na mbongo ebele koleka moto oyo fundi nde moto anafu batia ye na kasho te justice eza su bongo te ngai nafinga na nga bato te parce que naomona ata mosusu humanisme na nga ezolukaka ata mosusu ehumilie nga lisusu ozo comprendre naomona nde humanisme na nga ezolinga ehumilie nga nalobaka yango nakofingela motu te bacomédien nyonso baza ya biso mais sauf que soki likambo ezali tosala recadrage pourquoi mpe tosala recadrage soki omoni ke oza na mposa balobela esu te mivandisa na ndako nao mpo naoloba yango bien ya na baartiste musicien oyo bakufa bakende ça fait 10 ans yango mais bazongaka na baminiature parce que basalaka déjà alliance ya kozala bastar soki yo omoni ke balobela esu te vanda na ndako na yo vanda na ndako na yo po mikolo na peso obungi ta mosusu bakolobela yo te mais yebaka to ofandi na ndako no bakolobelaka kaka tanke oza moto tika baprinte na kati ya mosala ya kistar ozomona donc voilà ngai moto nyonso oyo amoni ke maloba na ngai elezaka ye kotalaka ngai te soki omoni koza artiste comédien maloba na ngai eshokaka okotala ngai te poto mosusu choke wana olingi okomisa ngo kana na makasi mpo nde naza boye nashokaka na nga motu te nasala baanalyse na nga correct yango omoni bato ebei bazalaki etoni me mobali na nga azalaki etoni amonake bafundi nga nani afundi ye asali nini bemission tu nasalaka mobali na nga talaka le problème eza bolingi ka balobela bino bolingi ka balobela bino balobelaka bino baapresiaka bino parce que à la fin de compte moto afundanga lobe na suka bike non apresianga mingi apresianga mingi mais okomi na niveau ya ofundanga po intoxiqué ozomona ntango olobi déjà ke oapresianga mais soki okomi na niveau ya ofundanga parce que motu so esi afundi yo olakisi nga mpenza ke ngana yo likasa ekata ndenge kuta eza likasa te sache na papier na likasa tosangisi ozo comprendre komemanga na justice merci beaucoup na maître Armando en tout cas merci beaucoup merci penza tozalaka na bango eza très important bango bayebi loi koleka mpe biso bayebi baarticle eza très important article de alinéa parce que eza moto mosusu atieka mbongo fine nde bakoma obenga tofina bango nde balobaka tofina bango totrike todimine tohumilie ngai na théâtre moto akohumilie nga aza te po ngai eza humiliation te soki oyebi ke nasali ya mabe soki naoreconnaître ke nasali mabe
nga 10 jours na prison non bananga pe l'homme non na lobby bon luka bo supporter tant boluba ki bo ba star personnalité biso bi ton ba personnalité ya protéger mais tant to vendre tout le monde ba la peine ba nia okuna ba zo sa ba émission ba komba bato pourquoi to kangisa bango te parce que nebi ke tam solo ni mamba lukuta makamba lo beza solo te a fondé na makambu azo composer na ba histoire na pour batala ye ACP mokili ACP sa bato balinga bango babenga wana ba téléphone. Moi je n'ai rien à foutre. Rien à foutre Zozo. Oui, je n'ai rien à foutre. Donc na se présenter qui pour l'été za biso nyonso na ton batindelenga convocation vendredi, rendez-vous ezaki lundi plénière ya quitté, ne to kendo okuta na vendredi, to kuta ni vendredi to sali confrontation et après à tout monde na mutazongi ndako na ye. En lundi à Kimi. Joueur à qui nous en a pour toi la présentation. Je me dis que sur la vidéo tu peux mettre un sujet oyo tout le monde qui te l'aide qui après beaucoup de temps maman vie a humilié dans les réseaux sociaux maman vie a finga cahier tout bandi marba bien fait maman vie a sala la vie a tout nous souté mais ba tomba ba to liboso ba rencontre ba bien fait na bango tout le monde après beaucoup de temps fifi miel ozali qui a vie dans côté circuit kuna abi et bongaté et bongaté babi mboa sumbwa ayabi e ko bongaté akoyela muto atinda ba finga mama via babi est-ce que c'est le moment après beaucoup de temps mama via finga makatika na ça sorti médiatique té ako ça sorti médiatique pe bongo pourquoi il faut qu'il y ait directement parce que ayoka bango Sony ayoka Sony esa famille bon mama via yemo poanya yakate OK parce que tant to mesana ka photo yo kani au moins te kenta musunga mwana na agenda fundanga photo a famille te to yebani te to liate eza normal ke fundanga asaka sentiment mais siko de carré ata to kaboni to lubana te soko ke fundanga to otindi batu ba finganga tam musunga na yo ka sonyo réagir utaka par rapport to zala ka to mata to kita ozomona en tout cas fifi mela loba oya soki kaka bameke oya mponga na mekaki kopekisa ye na mekaki kopekisa ye mais bino botalaka fifi me mbondo mpo aza na bavérité boyebi te mbondo obela babundisa mbondo makasi mbondo basobaki esu maladi bato bosonga mbondo mbondo aza komba po mbondo azala na bamati ka matière oyo fifi oya nango mbondo azala nango oyebi te fifi ayiboki otuna mais mami vivaka sunga biso abokata mwa audio moko to clôture nango année 2024 Fifi, moi je pense que audio pas Fifi exactement mais Fifi il y a pour Fifi sur le lobby ton dimela eti. Ton dimela pena Fifi est mon co. Il faut respect à bateau ça quand si maman via beau fingi poani. C'est ça. Ngambu via memi kaka pona bigra tombola star na $1 ngambu via memi. Maman via poani bona ba respect à bateau. Mais nous bolka ba respecter bino. Hein? Besoin de respect à bateau pourquoi? Avant bofinga rapé bato bofinga ata ba biso to saba ingratitude bino saba ingratitude bofinga ata biso to saba ingratitude mais neti mama vie azana ingratitude te pas belle vie moi je pense que so bongi bo sali ka bo contacter na belle vie bo contacter aye bisi bino so atindi bino se comprendre ka batindi mais so pe pas tindi bino te bo tika bo créer ba émission mo bo pe ya mayele pour zaka wana te be mission mo ya lolomo bo sala ka pour belve CP na bino te hein bo respecter mama via bo respecter mama via muta yebisi mam kongo na ko leka ye moko faut ko respecter et surtout mama via na confiance na bango makasi na lobby belé te faut expliquer ça na mozindo pena ba comprendre na pesa na mozindo te mozindo na ngeza muta yebisi mam kongo na ko leka ye moko faut respecter te ba ba comprendre peut-être vous c'est pour ma compréhension oza pour ma compréhension yo quand dit moi sino yebisi mam kongo na o respecter te nako bunga bide pour penya bunga pasteur omoni boko laka omoni bolingaka botia bakaminga me makamusu boyeba te bo respecter ma vie bo respecter mama via ne baka mama vie tukutana na matanga jani personnam na kuna na epa ba na matanga kuna kutana ma vie bonjour ma vie to ça misali nga ade carré mobana nga linga ko mingi surtout quand on sekaka mais nana problème moko si na kokufaka na kokotaka sa mabele ano 15 jours na ko sa émission kana loba la télévision maman on na motema na kufa ma vie oza mutu kokufa na makamuna motema tezala kwa Thérèse yana abwene fardo so e matia zuka caméra pelicito tumbakaka mais comment on appelle pour respecter ma vie parce que moni respect et apporter que l'eau comment c'est très important surtout toi respecter bien
Bon respecter ma vie aza fa pona nini naibité elo nini o ezo pusaka bato bakoma naibi nanga te omoni lelo na ko comprendre que na comment yebisa nzambe merci vraiment na nzela ona longwa po bato na finga lelo tikala ka ba archive que na hôtel que na ngena continuer na ntina 2024 ko finga ka bato ta clash makasi ti. Mais justement, malgré tout, il y a déjà qui sont sur un rôle qui ont une adversité. Tout le monde qui est sorti mais moi président Caleb Toukiba à Zanamboka aux États-Unis, il y a un peu Omba Potongo, naba illustration ba photo, ba chaki photo ya sila, ba chaki photo belle, ba bien le roni ni oyo, le président Caleb abi qui à la moi YouTube, na moi pas si a habité qui sont bazar ba problème. Mais ba commentaire na c'est ba lobby qui président Caleb on dirait pe à mamso zo ba pété. Est-ce qu'il y a bi pe que na groupe Sinark, ba tout muso pe ba solo la pété, notamment tout le monde a Thérèse Anna a joué sur ba dinanate. Tout le monde a Arline Bana sa position. Arline Woko Bana sa position. Babi ngaki tu pas dit nanate ba rendre président dans groupe Sinar. Est-ce que le président yebi te topé président moi ou ayebi na e. OK. Ayebi na e. Ata la YouTube te mena téléphone ba benga ki ba yebisaki. Ayebi. Je lis comme ni ba me qu'on a l'émission. Ayebi na parce que quand comment ba président Caleb ba pesa baza batumo boye bana ba respect belé balinga respect vous comprenez alingi te apesa opinion na ye lobe comme mafinga ozo comprendre alingi te opinion na ye lobe comme le mafinga alors ayebi na ye mais makamba basi président Caleb ko sa makambo gingo basala te président Caleb ko sa makambo papa Serge basala te ozo comprendre ya mi pesa respect ami pesa na respect donc okota na ba bêtise biloko wana te yanga boyi na ekoloba la tête peut se mbote ozomona yanga boyi na ekoloba ozomona eza makamba basi akokota te moko bango bayokana papa respect pour la valeur pe par rapport à la mère pe la valeur PSP mère kilo ana belle famille za ba bokilo comme ma belle famille akolinga ngote pe aza mwana mobala aza biso basi te aza mwana mobala ozo comprendre yango moi na vite lobaka tosala ka makambo lokola bato nyonso te mpo gingo basalaka boye nga mpe nasala ozo comprendre mpo dako asalaka boye nga mpe nasala ozomona ozoseka na oloba mabe kitoko ezwi aboyi na ye abone penza aboyi na ye bakopia ya malamu ya mabe te atalika Sinark déjà aboyi na ye kokopie na ye makambo badingo mbe basalaka aboyi na ye kaka boyi Peut-être qu'elle va bonne, elle a beau choc. Ah bon, le choc. Elle va finir. Je connais même si j'ai participé à la chaîne, je connais belle vie, mais je comprends pas barterne, complication. Biso dozo matière. Exact. Au moins de micro ba chocolat matière exacte. Te ba chocolat laissez-moi non, on est étudiant. Oh étudiant pour ya. Ça va ta pote dozo ça qui ça peut on a bandi to à décembre. Donc biso to banda te. Eza biso. Ba on ba bana mamla bango. Eza bande ko na bino mo ya basi bande ko. Bo ngo bisa biso nti dine na to ba audio bango mais biso to bimisa ki. O ba to rasila. Te sama ka. Bo poza ka ba ngai ba kaye bi ngote. Deba audio bimaka ba otonga sila. Des fuita. Nenge fuita. Mais ne viens Thérèse pas dire naté peut-être ma promesse ça peut connaître. Ezali ba benga ma Thérèse zana sila. Moto nyezo aza pemina. Moi entendre ti dine na to zana biso bien. Mais na bité to kutra pe kala. Ya disara nga ya bangembo. Te mais na bité te ça c'est comme mangembo te. Comment il comme fuite. Est-ce que comme mangembo te? Comment pesi fuite. Donc tu as biso te donc Tozota netinga boy netika kana kawo. Mutarobo yanga ye. En passant totala ça masiala na komele mes condoléances na matanga papa bango beta na 12 heures pour na te totali na yaro matanga jani atanga ka donga bisala salo nini. Donc awa OK pardon comme compliqué. Comment glissa. Balika to lobela bango to lobela batu musuki.
C'est compliqué. Votre enfant en souka déjà, je vais faire des sites de mon téléphone en souka déjà, je suis malika, marambo, to lobby, n'habiter sur le nyongo, bakisa, to faire information, bon, bakisa, to péni, to sous ça, la biso au mot de la fin. Tombo la star na yo, les abako, qui en tout cas restez vraiment focus. Tous avons vraiment Kalikolo, ya Karine Montou, président de Chwango, dit merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à ya Karine Montou, merci beaucoup à maman Katika Nika, maman Zozona Inde, en tout cas je te salue. Na Pesimbote, na Belinda Lombe, je te salue depuis Istanbul. Que vous êtes belé au Bolinga Malika. Merci d'avoir soutenir de loin de près. Je sais que vous êtes tellement ébélé au Bolinga. Ngapina linga bino mingi. Bo s'abonner, moussa les zongi, matang sili. Tout continuer pour s'abonner. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci. D'ici là, portez-vous bien et bon sur le programme sur nos différentes chaînes. Au revoir. Au revoir.